pesi. Côté ya Linda. Linda memaki dangala parce que souffrance est l'équi. Linda memi dangala. Soki pa kosa kiye. Mais kotala ndenge dangala tala ki aye moko pe aye ko comprendre que batoyo ce sont des marabouts, ce sont des féticheurs. Yango dangala tanga bazonga ki na Linda a pamela ki yango. Alors Linda nzokande andimaki ne condition wana. Baebisi apona entre mwana na mobali. Ah dangala ki. Irsil Pechanga ceux qui ont la vidéo oyo, laisse-moi vous dire na analyse onga na sali ko sala rassembla te o lega na TV lo baka sila lingaka yo. Irsil Pechanga ngai na comprendre que sila lingaka oti parce que eza nini à chaque fois likambo moko ebimaka soubasement nango eyaka kosuka il faut bafinga yo Irsil. Est-ce que ça se rappelle la Ramba Gomez? Ya mikaya ko kitso vanda. Irsil Pechanga vidéo oyo bozali komona wana bayembela yango na 2011. Et puis et lokola awa ici les paroles s'envolent, les vidéos restent. Tala babakouk lokola na basenzo baza pasila. Lokola bazo luka ndoki. Ndoki ni nasali ke droit d'auteur ya. Ndoki ni nasali bino pena ko boka ngaka bando. Boza bajaka bato monika mpese bo au nom de Jésus. Ba monter voice ya bienvenue. Tango nazolo bake groupe ya batu ya sila lisanga na bango bazalo kola lisanga bolimbisanga ya PPRD. Nenge bande ko montele batu ba makambo alukuta ba mitakalisation ba nini po ba nuire yo. Nenge lisanga ya sila ezali suka suka. Nenge toza voice ya sila ezalaka. Pa bana baba ndoki oyo. Bino pe beaucoup la main noire. Alors ba chroniqueuse lokola ba chroninzala, lokola ba MK, azoya ko loba na TV, on est grande dame, ozoya ko sa public parce que nga soki na robunda na bino no lingi lokuta te. Est-ce que main noire eza Irsil Pechanga? Est-ce que bino bo contrôler kiango? Ba senzi yo so bo passer là. Bozokata rotala makamu mususu te. Bon, soi-disant, ceux qui bayembela ki Irsil, ceux qui bayembela ki Glorolang, bayembela même Tina Ferry, Nzembwana. Bon, ceux qui soi-disant pour la bino bon a droit d'auteur et sengi pona batu o bayembela ki bobo sani batu bayembela ki nyonso bokangi ka Irsil. Est-ce que droit d'auteur e ko kangana Nzembo bayembeli mutu ba koti dans studio te bo mayele te?
Donc bienvenue à lobby. Batu basenga ka baida. Omoni akene ko pesa identité n'est pas Yoshua. Akene ko pesa manque ya professionnalisme. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue sur votre chaîne Haute Bascule Télévision. Merci beaucoup à tous les internautes. Merci beaucoup à tous les abonnés. Il y a chaîne Nabiso, to chaîne Nabino, Haute Bascule Télévision. Merci beaucoup. Naba partage Nabino. Merci beaucoup. Naba commentaire Nabino. Pourquoi pas. Naba j'aime au Bozali Kocha. Merci beaucoup. To biso, to zawana. Pour na rosay Nabino Msala. Tozawana pour na ko informer bino et puis ko faire divertir bino. Merci beaucoup na Dieu le créateur oyo apesi biso souffle de vie oyo abateli biso na bino tika ete to komisaye pourquoi pas to chanzolaye. Merci beaucoup na Nzambe. Merci beaucoup na tata oyo apesa biso souffle de vie ya orphelin. Merci beaucoup na l'initiateur et le visionnaire Papa Tigre depuis ville à Texas, na États-Unis. Merci beaucoup na yo pour na bureau HB Oyo tozali ko sala toujours musala et merci beaucoup Nzamba Lola continuer ko pakolo mafuta. Merci beaucoup na Exode Mikebi Oya Simbi montage réalisation prise de vie beaucoup monanga Papa Kulutu ya famille Bota a bendi moi ben mareni boteni éclat lokola Yesu Masia. Mais mikolo na ko benda moi mon cœur. Merci beaucoup na Exode Mikebi. Merci beaucoup na Darling Love la canona CPI na bango. Merci beaucoup. Merci beaucoup na ma famille bota nanu oya Kinshasa otokuta na kanabino Papa Kulutu na biso to landaka yo to sepelaka na yo. Merci beaucoup na bino vraiment ndenge bino bolingaka ndenga pena lingaka bino que ça soit commune ville bozali na ba kati ya ba province partout même ko kati sa ebale na biso Brazzaville. Merci beaucoup ba famille bota nyonso na lingaka bino mingi. Voilà, merci beaucoup na Belinda Kandi Poutine de l'écriture na film oyo acheli famille bota acheli biso. En tout cas Madame Belvi a rotika la koyokisaka famille bota soni soko mokete. Alors bandeko nangai bozali kolandanga. En tout cas Nathalie film lobby na okim na moni donc ma miso etambolinga na mituni Belvi qui eti. Belvi qui eti. Alors film au moni intrigue to mama ya likambo. À l'époque ba Nigérien ba théorisaki ba meurtriaki cinéma Congo po tokotaki na ba les à côté na ba les akati belé ngai pe na salaka na ebike na gos na salaka pe ba erreur wana mais ba scénariste nyonso yango moni na lobaka ke totanga Madame Belvi botika na chalinette totanga Madame Belvi parce que ce qu'on comme film intrigue ezali événement oyo salaka intérêt ya baeba ko landa biso bazala wana po balanda biso to intérêt ya film to ya série o sali intrigue nde salaka ki batu bazala focus film na yo et na batamoko boye Congo to perdaki eloko wana mageza ki na bandeko pe kaka po parce que na batawana pe Madame Belvi bandai andai pe kaka kokoma ande ko bunda pe kaka ye moko pona ko vandisa intrigue ezali événement oyo eza vraiment très capital et ça la intérêt à film intérêt à série serna biso étoile kufi et pesi pasi Nikita azoya na poudre moi na eu diplôme mais maman atika lo sala crise serna biso étoile kufi ma belle vie pesi nga pasi moko nazanga muta maboke mena oki pasi moko lobi eza ba réalité o ezo salamela bato ebele bato mususu mutu mususu pa se retrouver abitalanga eloko ekomela ngai
azalaki na mwana na ye batu mususu nde bayaka kokota na bavia batu vena biso jiere akoti na via mama étoile kwa yaki asombeli lupango oke lupango eza nango ya ye te azofutela ye epuis ti akomaki na niveau ya alobake ngai na suki na nga awa na kofuta lisusu te. Tala le cœur de l'homme. Yango moni ba film Madame Belleville tant bo tala boye. Tant tozo tala ngo, to tala ngo na lisuka ya film ete. Tant ozo tala ngo mi kengela mi protéger na makambo lokola oyo. Motema ya mutu eza mabe pona kosala mutu mabe. Surtout lelo mutema mabe to ya mutema mabe komi na Congo. Congo kaka awa te même na ba Congolo baza na diaspora. Mutu azo sala mutu mabe batikala ko swana na yete batikala ko discuter te masali e mabe. Na sepela kaneka ate na linga keka ate. Et puis si pasi ser na biso étoile atiki biso. Ah. Et puis si pasi côté ya Linda memaki dangala parce que souffrance eleki. Linda memi dangala. Soki pa kosa kiye. Mais kotala ndenge dangala tala ki boye aye moko pe aye ko comprendre que batoyo ce sont des marabouts, ce sont des féticheurs. Yango dangala tanga bazonga ki na Linda apamela ki yango. Mais kotala sko ko pamela ya dangala ezala ngo batu mususu balobaka au nom de Jésus masambela kapenza te. Alala ananko, alamuka ananko. Ko sambela pe ezaka ko kende église te. Oui, ba passer ba tia ba biso ba tia bango ba tata ya molimo na biso oui. Mais letinga pona solola na nzambe parce que naza image na ye pona solola na nzambe. Nzamba solola ni na mutu nyonso muta ko sabino te. Parce que toza ye Satan asala eloko te na mukili. So papa mo boya boya solola na mwana na epoani to na bala na epoani. Alors Linda nzokande andimaki ne condition wana baebisi apona entre mwana na mobali. Ah dangala kei. Dangala kei. Nyonso tu wana pona nini? Biloko ya mokili. Biloko ya mokili même tozolo bango na théâtre awa. Batu ebele basuka maboke oyo bake ko simbela ngo kisi. Ya kwa mvutaka basa batu na poto. Lelo base bele ya poto azaki na projet asomba lupango na ye matindeli comédien moko boye. Atindeli mobali, atindeli comédien moko boye. Envoûtement. Likasa na lolemu. Atangiye. Likola biloko mokili. Mototiki kiboboto na yo. Likola biloko mokili. Oteki yango. Likola biloko mokili. Uve uke devient tori devient uke. Likola biloko mokili. Madame Belleville, coup de chapeau à toi. Zala wana kaka posa elaka biso ba filme ya boye. Ata ba biso tozozwa nanu ba cours par correspondance étant que ba scénariste mais tozozwa pe ba enseignement ba prédication ya vie. Nikita tikali moko kotoyo Linda likola biloka mokili. Mwana kuta tunaki ye iPhone mama komi na ngo swango wapi osomi na mbongo nini mwana ebike to vivaka na po mbwa kutu elobi na ngo passer l'ilité ya pété na mbwa ebike toza ba pauvre mbwa pe sur place azo vanda ayeba ke toza ba pauvre siko boni na ekela mu ya nzambe oyo mutu wasa ina image na ataza mwana mkia bateke place auto vandi za place pena mama za na ngote papa za na ngote eza pasi famille bota. Famille Bote eza pasi. 10e épisode eza lelo.
Exode, pardon, continuez l'émission avant 10e épisode. Ya, pardon. Donc, il me passe. Yamilo! Nicolas Bissengwa Mukili, Bissengwa Mwezanini. Nzotomo. Atingami ada lokola problème mususu. Atingami ada lokola problème mususu. Ada kimie nanu. Mais alandi ada tipa na bango. Ake retrouver maman na bango. Ada meka iko bete la pe maman bango mwa lisolo. Maman sali sembla. Te maman ni félicitations. Non. Moni ba maman ni oyo. Nzambe. Ba maman ni oyo te. Fallait cinéma na biso to za na industrie munene ya cinéma. Ba maman ni oyo. Ba ya 1050 nga kuna ba 150 na sala guerre. Ya 1050 oyo. Ba tala za na mboko oyo te. Tala ya 1000 ndenge ba ocha na ba page. To so la skoli kamba ko jouer. Ya tete yo ebika ko zokisa batu. Ya Gabi atiki biso alibasa neki commissionnaire ba mapango. Mais bazua kapa ya sila. Est-ce que performance qu'on a le baté que po ya mi dans la famille botate. Même maman ni a famille botate. Ce sont des actrices, des artistes oyo bazo accompagner par ndeko na bango basali balaben. Même si là na sin au moins de ce côté na film asila azongi sina eba da Costa azuba Intel mais ba yami lo na ba mato ba ozanga kaka na ba mama ni ba ozanga kaka na ba étoile ba ozanga kaka siko ba kozala na bango pe mais écriture avec quelle écriture kunezaka pousa ambiance bana bali matembele pousa ambiance bana bali matembele pousa ambiance bana bali matembele scénario muke na bali mama ogango na oganga lisuti mikolo tokena bino na douceur bande konanga 9e épisode 19h du temps en tout cas famille bota to consommer film comme une apogée. C'est le parti le plus long. Il y a film apogée. Famille Bota to consommer film. Voilà, merci beaucoup na famille Bota. Deuxième partie na biso. Irsil Pechanga, ceux qui ont la vidéo oyo, laisse-moi vous dire, na analyse onga na sali, ko sala rassembla te o lega na TV lo baka sila lingaka yo. Na yebi ki ota la vidéo oyo, Irsil Pechanga, ko sala rassembla te na ba interview à face du monde o laksa ki olingaka sila. Oui. Olinga sila oui. Mais sila linga côté. Nazo beta biloko awa. Awa nazo beta. Ngalo bakate sila linga ici te na suki wana te. Ngala kinaka tina musisa tina 3e couche. Et ça le passe. Na choqué bato parce que bino bolingi ko choqué bato. Il faut bino pe ba choquer bino. Si tu me touches, moi je vais te toucher là où ça va te faire mal. Oh bazo tonga yo. To bazo sa l'opération bazo bondela Yesu abika Irsil Pechanga ngai na comprendre que si la linga koti parce que eza nini à chaque fois likambo moko ebimaka soubassement nango era kosuka il faut ba finga yo Irsil. Est-ce que ça se rappelle na Mama Gomez? Na Mama Gomez c'est comme qui yo fingama po fingama. Lelo na makambu ya bienvenue. Oyebi bande kono so bo sala analyse. O boza pas sila. Laisse-moi na choquer bino. Bozo sala ba analyse à la con. Zela na expliquer bino. Lève ce boye classe retard hein.
Batu ba watala bino ba kanisa kwa boza mayele. Leti MK na fana ba fana sila, alinga relaxa ba fana sila on dirait yende aza entelo plus entelo koleka, batu ba senzo azakana bango wana. MK ya kozwa kiti ovanda. Irsil Pechanga vidéo oyo bozali komona wana bayembela yango na 2011. Et puis bienvenue succès. Je crois bien à comment na bandal parce que ngana yebaka ye mwana kitambo na yebite soka nova na kitambo bayaka mwana bandal. Bienvenue succès abetaka na ba matanga ya bandal trop, abetaka na batanga ya ba kitambo ba commune belé, mais plus centre nae ezalaka aza mwana bandal. Donc bienvenue succès ayebana kaka na silate bozila skoyo peut-être ne robete le mino lisolo bienvenue succès akoyeba sila ndenge ni sila pana bango soit disant ezalaka bandal, mais sila vandaka pena na bandal pena ko vanda ninga vanda na côté ya nini na cité ba kolo bandal eza ba Irsil eza ba Fatou Miracle na ba bisoyo to koti na bandal na 1990 mabele ba otonga no stade de martyrs ezo bima na venir na biso tondi marato na biso bana bandal makelele melelo to komo vanda na hôtel ba voisin muzuri na kokaka ko vanda suna ndako aseti na bisa nzambe ndenge nga na nyokwama na nga na mbongo mingi te mais na vanda esika mobwe naza na posa ya zongo na komi koteli na ndako nanga na ke ko vanda lupango ya courte communauté tour lelo ya ko sokola douche ya ba intel sikoyo bienvenue na Irsil. Donc eza entre sœur na frère na ye. Donc bienvenue succès ayembela ki Irsil ya studio te, ayembela ki ya concert. Et lokola awa ici les paroles s'envolent, les vidéos restent. Tala babakouk lokola na ba senzo baza pasila. Lokola bazo luka ndoki ni nasali ke droit d'auteur ya ndoki ni nasali bino pena ko boka ngaka bando boza ba jaka bato monika mpesebo au nom de Jésus. Donc si boke mutema na bino ekiti bokoti si Irsil na makambo non, il faut te protéger ba artiste. Ici je parle comme aussi un artiste comédien, pas comme Papa Kuluta famille Bota. Pourquoi vous avez mis ma bébé? Si koyo, nenga yembela do, bino pona bino bienvenue fala yeba na batute. Bienvenue fala yeba na batute. Omoni ki camarade boyo sana ki mukolo. Omoni ki camarade yango boyo sana ki mukolo. Donc basi ba yembela Irsil déjà tongo. Mais nzembo wana Irsil ezalaki na studio te. À part Irsil, to okipe le susu ba yembela Gloria Olangi. Kaka même nzembo wana. Est-ce que bino bo contrôler ki yango? Ba senzi yo so bo apasi la. Bozo kata ya kotala makamu mususu te. Bon, soit disant ceux qui ba yembela ki Irsil, ceux ba yembela ki Gloria Olangi, ba yembela même Tina Ferry nzembo wana. Bon, ceux qui soit disant pour la bino bon a droit d'auteur et sengi pona batu o ba yembela ki bobo sani batu ba yembela ki nyonso bokangika Irsil. Est-ce que droit d'auteur eko kangana nzembo ba yembeli mutu bo ba koti dans mon studio te bo ma yele te na ba ta lingala ba kongani ba bo ma boma droit d'auteur e kangana ngote problème ezali nini tango biso to vana na ba kitsa tozoloba si là par rapport ya art papa moko alobaki yango lobi na émission ba moni mabe si la commune etanga maka c'est bien bon si la zana succès c'est bien bon mais ba œuvre il faut loba ndenge belle va sali film boye asala ba film ba meurtrière ba spiritus ba nini faut film ezoloba ba œuvre ezoloba. Mais le temps on a si la zaka na makambo moko boye oyo bazo tchaye na distraction yé pas ponana na bato ale boye ko pona Irsil comme bête noire na bino donc to ba main noire donc bino pe boko la main noire bino pe boko la main noire alors ba chroniqueuse lokola ba chroninzala lokola ba MK azoya ko loba na TV on est grande dame ozo ko sa public parce que nga soki na robunda na bino no lingi lokuta te.
est-ce que main noire eza Irsil péchant to Irsil fallait ba yeba na bienvenue ba yeba na bienvenue liboso silat allez Irsil nem ta sali bongo subasma nango babunda na Yoshua kuna bienvenue azolo bazo comprendre te azo comprendre yo na pas lobi so bo meki akoya en tout cas exode na ebite soki toko sabatu moi vo iso moi moke bazwiti na bienvenue ba enregistrer bienvenue peut-être ezaki po aya ko pesa explication na ebite toyo kanan voilà toyoka bienvenue Tozo. Est-ce que vous reconnaître qui ils ont un petit peu de pensa ka identité na yo pas de l'ombo ndimo de l'émission Stella izani ngala na loba na sens ngabi ezala batu mususu basenga kabiso ba identité na lobité ndimo basenga ina identité soma be ya congolais yango la kongola kompana makambo o batu ba olobate na lobaki ngone émission masa moto saile glodi akina ngabi glodi ezana batu mususu mona batera batu mususu na poto mona mususu tindela nga identité na yo tindela nga identité na sens wana lobaki na lobaki te mutu mo atindela na tindela ki mutu mo identité ya biso ba congolais to wa ministre pour na comprendre ya mambo nga na lobaki na miso bonabi ezana batu mususu basenga biso ba identité tindela nga identité na tindelo mbongo ezate na lobaki mutu mo basenga nga identité so bango balinga bakina mona ba marque mungu ka bango mungu sko bongo ti ngana lobaki na lobaki misha glodi akina na bi glodi na lobaki même na misha ya fiwana na bi ezana batu mususu basenga biso ba identité bazana na poto ezati na lobaki ezana mutu mungu na tindela ki identité te bongo ti bakika ku balusa mamde ba balusa makandwana ni ba balusa. Voilà. Je crois bien Toyoki Oyo ndeko mobali bienvenue à lobby. Sangana ngala cha voice on ebandeli.
niveau soki nga géri na oloba ke baza ngambu ya sata Babylona bolobaka géri ozoloba mabe basenzi musu boye na commentaire bando finganga. Comment likambu oyo même il fallait comme en justice. Et puis nga na otuna likambu comme en justice te poani. Parce que professionnalisme ezate. Na justice bo kino funde nini. Boza na preuve nini. Oyo bienvenue basali si deuxième chaîne. Bon na preuve mon côté. Ba monter voice ya bienvenue. Tango nazoloba ke groupe ya batu ya sila lisanga na bango bazalo kola lisanga bolimbisanga ya PPRD. Nenge bande ko montele batu ba makambo alukuta ba mitakalisation ba nini po ba nuire yo. Nenge lisanga ya sila ezali suka suka. Nenge toza voice ya sila ezalaka. Pa bana ndoki oyo. Siko mutu oyo azana problème na sila. Olebo tika et puis likambo il fallait pas y en a réseaux sociaux. Il fallait bo vandi si artiste a vandi baso na sila. Artiste a sala examen de conscience nani akoki ko sala bongo. Bino lo kwa bolinga ba intérêt na bino na réseaux sociaux, boye na na réseaux sociaux. Bo funda ye kasiti na justice. Est-ce que vous signez un contrat papier yanze mbwana? Est-ce que vous protégez yanze mbwana après ya betimino bino bo betie déjà ya betimino contre déjà té. Sikoyo bozu bo monter les voice. Mutu azama casse na monter ma voice lokola MKZT. Donc bozo samba na mutu. Ole bozo na ba preuve moi lui solo voice wana bienvenue le bien za yete. Eza yete. Et puis nga jour na ka voice wana na solo na bienvenue na téléphone kaka pona sila te ponga na bienvenue sila kututé sila kututé po bino lelo bokomi bienvenue bokomi sia bakuku yango bosali saki erreur akene ko répondre Davina yemo ko zoloba sila loba bienvenue koma kota barando nanga. Donc en quelque sorte tonton na bino ya bakuku bobi ko protéger batuté. Ata bienvenue na sila ba beba ni boy. Aza bakouk. Aza bakouk. O monde sila zo perdre ba fanatique. Na sima ya bienvenue. O ebe za bate bele batu mususu ba linga pe sila à partir en zemba bienvenue. O pele mususu ba yeba ka pe sila te. Ozo mono. Siko likambo identité. O bienvenue pesa ka identité pa Yoshua. Après ça, ok, mutu a expliqué le bi, même nga, biso be basenga biso, papa kulutu Jerry Kobeto, tini nga na identité na yo. Là biso mutu nga oti na bongo lelo te, lobi te mais a senga nga biso après 3 jours, 4 jours, toi quand tu bien za mo ekoti. Batu basenga biso te. Batu musuku tu papa kulutu na kabela okale na zaka na ba identité na yo. Donc bienvenue à lobby. Batu basenga ka baida omoni akene ko pesa identité n'est pas Yoshua akene ko pesa manque ya professionnalisme tota la binoka ndenge suka niyo soto nini kozanga koyoka belle vie kozanga koyoka lelo ekomi ayemba kinzembo batu mususu ayembeli Irsil na anniversaire na ye na 2021 et comme yote bokomo luka bokanga Irsil main noir boluka nzambe bozongisa nzambe na bitema na bino. En tout cas biso to otala kaka maboko pe katana tokokabula te tokoya tokoloba bokanga batu minokote makamuna biso bozolo belango nini. Moi je vais faire la promotion de Belle Vie Kandi Poutine de l'écriture. Je dois faire tout que film na biso na tane na décortiquer film awa na ba senzo no so balobela sila. Est-ce que ba seba vana babeta da li solo film ata 3 ndako babeta. Alors famille bota bo se bo fongola rapport ité bata bongo ba lo ba makamba bongo ba lo ba makamba biso te di bango so ba moni ya bango ekwei po biso to ko lo bango ki toko koleka bango
biso toloba makambo na bango kitoko totalisa mpe buzoba na bango kitoko. Alors baya kokosa bino te makambo na biso baloba bango te omoni bawasala promotion te. En tout cas biso mpe toana problème te. Toana problème te. Donc jusque là madame Bébé osaka mosala na ye. Merci beaucoup na bino tout bolandi biso na Hot Bascule Télévision. C'est Papa Kulutu qui parle. Papa Kulutu na bino ye ya musuni. Mutu abwanya, mutu amayele. Omoni na entourage na so bata mayele baza. Eza bien. Et si ka mayele ne suki, kozala na complexe te, zoka bata mayele o baleki yo et osala bien. Donc ozomona lelo yo bokomi ko luka nana za menoir. Merci beaucoup na Papa Tigre, manager de l'X depuis États-Unis na Texas. Merci beaucoup na Darling Love CPI. Merci beaucoup na Mama Dongoma, Motema ya Fio Tingoma. Merci beaucoup na Alino Soba, Motema Matina. Merci beaucoup na Wako Etumashi wa Mumenu depuis Belgique. Alingani na tanga kombonete muka jimulenga depuis Belgique. Na peso bambote belé. Moi ça mbinga, moi ça taille. Bambote ne belé, bambote belé na la mama chérie à moi si. Bambote belé na maman Sylvine Jolie. Bambote belé na maman José Lusadis. Bibish Kande à BBC. Na Luanda na Popula wana famille Bota. Batutu bolingi bo s'adhérer na famille Bota Luanda. Bo mona Bibish Kande ya BBC puis Jean-Blaise Lukanu Azawana na famille Bota na bino ya Luanda. Et puis bambote belé na maman Aline na Toronto. Bambote belé na ngaye na sukisi na mama Dongo Mamotema ya Fio Tingoma. Couple bio, couple ya Losambo, couple babonde lara na bana na bango balali pe batiki famille na bango na kimia. Merci beaucoup na Exode Mikebi pour na prise de vie, montage. Quant à moi, biso to na problème te. Biso to la likambo te. Bye bye.